Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na surtout bande konanga. Mbote na surtout ba bolinga mameli ya nitu. Merci mingi na bino ba banso bo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koka maman Elia nitu na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino surtout bande konanga. Faites-moi savoir si vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe vraiment aza ko battre la kimia na kati cette bota ezali. Na ko pesa pe mbote na bande ko ba hôtel nga bazana ba hôpital parce que ba benga ki maman Elia nitu na mbeta hôpital mais nazo tala yo. Ceux qui na bandi ko tala yo kaka. Ceux ka olobi embadi ngakuna kie. Et c'est mon engagement qui est en train de maman Elia nitu o sekaka mwa muke so ko tel maman Elia nitu. Ayebi se ke ko ba sadilanga, ko ba dilanga, ko ba sadilanga, ko ba melelanga mazama kiosi. Tango seki ça nga plaisir parce qu'il y a dans le moi je vous donne ce que j'ai. Moi je communique l'amour, je communique la joie, je communique la paix. Maman Elia nitu amuta ba NT. Maman Elia nitu amuta polémique te. Maman Elia nitu amuta sengo. Ne kana pona osani ko pesa bino esengo. Maman Elia nitu na masolo ko betela bino ndenge to misana ko solola ngana bino to solola ka abuyi ngana bino to kutana ka masolo na ngaya bino eleka ka abuyi. Vraiment na ebité mibali na poto bakoma lokola na ebité mibali ya poto makambo ebele. Le monde trop matata. Mibala poto bato ba problème. Mibala poto bazara sous na sens sa responsabilité te nandaku. Mibala poto ba yebaka sous valeur ya libala te. Mibala poto ba yebaka sous ba responsabilité na bango te na kati ya ndako ya libala. Mibali na biso ya poto. Mibali ya poto ozana mwasi na kati ya ndako. Mozo préféré que ne kosisa mwa makasi ozana ngo libanda. Mama saka nini? Mama le la na kati ya ndako. Na isolo ko betela bino eza moto. Eza litolo moko eza ko tungisa, eza ko bouillonner motima kama tu bimisa mais fona bimisa il faut na yebisa bino kaka lisolo onaza nango. Mais avant na pesa bino lisolo za nango na pesa na merci mingi na couple na ngai ya ndeko na ngai mwasi Marie-Paul Lumbu na papa Jacques. Na pesi bino merci mingi couple vraiment papa Chimpanzu. Papa Jacques Chimpanzu na pesi bino vraiment merci ebele na couple na bino nzamba pambola DH la sasa ki musane papa bon nanga ya receive yango yo. En tout cas merci beaucoup nzamba lola kanisa na bino carton kilo pe le binga yo carton yango pe ekomi mama eza kilo makasi carton yango yo ekomi carton nanga ekomi ya Marie-Paul Lumbu carton yango livraison nanga na zwi yango. En tout cas nzamba pambola bino oyo pa kaniseli mani to bomoni carton yango ekomi livraison na zwi eza tout kilo pona me bango na passe na wala sabino contenu te na zwi no carton yango ekomi DH la sanini a livrer nga lelo oyo eza ba cadeau na ngai euti na couple Chimpanzu ya Marie-Paul Lumbu na papa Jacques. Na ko episa bino pona huile de Garcia na ndenge na episa bino tango nyonso ke huile oyo eza pona ba douleur. Eza pona ba douleur ozoka ba genou pasi ba coude pasi peu importe place ozoka pasi soko pakoli yango osani eko soulager mais mingi mama Elia nitu na sele la ngone elungi na ko makala ngo elungi yako mo elungi na ka ndenge eza bokala mingi te jubilé mais elungi na pona sima ba ya ba Zakari na Holanda ya ba Zakari na Holanda Dumtini Makenja na Holanda Dina Lando na sima kabo na Holanda bango ngala komansa pa mo ngai même ndenge moko sone to na moko wili yango olingi ngeza sembe eza lokola ba bébé soma huile de Garcia na eko ede yo toza na mielka kobosa na mielka te toza na été bonde ba tango ba mama tolata su ba manto te mwanzo to papa zo mona ndenge kata na mwata ndenge ezali soki mwanzo teza mwa munene sala of effort soma mielka banda ko mina mielka osali eko ede yo pona santé ba papa mingi bazo ba susu ba responsabilité na kata ndako te ba papa mingi bazo ba teke baza mibali ya solo tobota bina ba papa na ba mama toza komona ba papa na biso ndenge ba bande ko sekasa en 4 morceaux pona ko liesa ndako to bande ko mona ba papa na biso na Kongo ndenge ba bande ko bokola ba mama ba papa na biso ndenge papa zoki musala ata niveau asa nango fo alesa mwasi neme alesa na ndenge ya nini na ndenge ya mbongo ya propre mbongo ya malamu ya bozo mona ba mama bazo bota bana ebe mo ka ba bota ma 10 pona nini ba papa bazaki na force wana ya ko bota bana 10 ba ki na force wana ko botisa mama bana 7 ba ki na force melelo na mboka poto ba papa mibali ya poto mibali ya poto boza mutu pasi boza makambo mibali ya poto to sala na bino nini mibali ya poto to sala na bino nini mokili pe bongi mwasi azaka na mobali mwasi abongaka na mobali bino mibali ya poto to sala na bino vraiment nini yana ndeko moko abi mameli ya nitu yo beta mama mabalati ngana mwasi libala kasa ndako libala alors na pese lisolo oyo obeta ta mususu baka na kaneto ya ngai makambo na bango pe eyebana ndenge oyo yanga eyebani abi mama Elia nitu na kati ndako libala tozana mobali tozovanda na mobali mama na ngai ndenge tozana mobali boye mama ndenge yo moko lobaka na makembe se mama
problème na kati ya makembese ngana mobali problème ya makembese boyebi ke ebebisaka libala makasi problème ya makembese ezala papa to bamama mingi ezalaka bomona ke bapapa bareklamaka bamama mpe baza na droit ya koreklame eloko babengi makembese mpona bapapa bolembu na makembese mpe eza mingi bolembu na makembese eza makasi wana napesi babisu na nge ebele na yabe ya zakari yanga ya pasi mpe ya bisengo napesi mbote mingi na mama Pauline na Irlande mwasi ya bato ya papa Romain napesi bino mbote mingi bambote na nga mingi na mama Odette na Dreux pesa bamama badre mbote ebele soki mpo obengi maasi mpe masiala pesa pe ba mbote na ebele wana mbote na nga mingi na pesa ngo epa ya mama Mete na Toulouse na pesa bipope ba mbote na ebele yanga lisusu ya motema matiti l'angolaise te fait de gros bisous Dieu est au contrôle nzambe aza na contrôle ya nyonso matiti l'angolaise en tout cas bino nyonso tout ba yebanga bino peza poza ba likonzi penza ya mama ile ya nitu mama Christine azomwa mama Christine doza makasi na ba commentaire mama en tout cas nzambe apa molo mama Christine ba bizu ebele ke kuna katise ke kuna na Allemagne pa ya leki ya moto Irene Masiando ki moi c'est bato papa shuna mingi petite sœur je te fais de gros bisous na salle vraiment ba bizu ebele embrasser lenga ndako embrasser ba le ba bango mbote uti na face pa mama kulutu eliani nitu asali bino ba bizu ebele ba papa bokanisaka bino nde boreklama makembese bokana posa kolia kotonda bino kaka te ba mama pe baza na réclamation eloko babengi makembese pona nini ba papa yo zana mama na kati ya ndako oza kotika mama na pasi oza kotika mama na mawa oza kobima oza kotika mama oza kokende yo makembese na yo ezo kokende kote mususu nde ozo kende kosala nini kolakisa ke yo za mobale soko so meli maxi bien-être oke libanda olakisa penza ka toka yo za bopiliki ba bokundu banzoto mais na kati ya ndako oza ya kolemba tango oza konyokola mama na likambo boy olingi mama asala nini ba papa mususu ba mama na vi bakana te basangisa ona mutu ba mama mususu ba komi kosa ye penza bi mama ile ani tu loba na yo mama ni tu na sengi yo loba mama ni tu loba na yo abi Gaston asalinga boye mama Gaston nyonso na kati ya ndako mama nini nga na salite liputa pete mama na kangaka na ngongo liputa pete na kangaka okolamba mama ndenge baki lata mwa sengle mama so lati sengle na kocha pe ya kati sengle ka ya pamba mama nyonso me na yebi soki mama nyonso nazo sala na sali nyonso Gaston na kati ya ndako mama eloko te Gaston eloko te mama Gaston pasi mama Gaston linyoko ezokola te mama ezokola te Gaston pasi kaka mama soki oyebisi papa telema tokende mona ninganga parce que eza na ninganga oyo basalami mpona kotraite ka banzoto bamaladi ya boye awa lokola bakisa bokoko toa nango mpenza te banzete eza penza te tokende komona mama Gaston alingi te Gaston alingi kotelema te yango na bengi mama elia nitu mpo bino so bozoloba mingi bolobaka kaka devoir ya mwasi devoir ya masi zala mashini madagadaga zala lokola nini alengisaka oyo devoir ya mwasi sikoyo oyebisaka nga lokola Gaston azokoka te mama elia nitu nga sikoyo nasala nini nga mpe mama elia nitu natuni bino bato bacommentaire lokola sikoyo Gaston azokoka te azokopesa mama bilei na ye te sikoyo mama oyo asala nini Janine asala eloko nini mpo areklama bike Gaston azokoka te Gaston azokoka eloko te asingi na Gaston tokende komona ata minganga Gaston na ngai tomona ata minganga Gaston basala nini basunga batraite Gaston alingi te aliko tema ke nomona minganga te yango sikoyo abi mama ile ya nitu naza sikoyo na besoin ya conseil ye sikoyo leka alingi te tokende nomona minganga te nga sikoyo nasala nini mama nakende kotalisa kote mususu to nasala nini yango toye na conseil na bino ba papa oyo conseil na ye nango lelo mpona ba papa oyo baza kotala ngai ba papa nzoto eza nzoto tango balobaki na Bible que la chair est faible balobaki te que la chair de l'homme est faible la chair de femme est forte te balobaki kaka la chair est faible chair eza faible ezala ya mwasi ezala ya mobali eza faible nzoto nyonso ezaka na posa ya kolia nzoto nyonso ezaka na posa ya komela ata ngombe so ko mobange aka na posa komela milk alors bino boza nanu ba jeune nanu bokoli te Gaston nanu komi na 50 ans te Gaston babi ozana na 40 ans soki yo na 40 ans déjà makambo ese kufi Gaston yebisa ngai na 50 kozala boni papa
Soki na 40 ans Gaston makambo se kufi bon na 50 ans et kozala ndenge nini. C'est le moment Gaston longola solitude na mopanzi Gaston telema kende komona munganga a traité yo. Boyebi ke ba maman bazaka na ba devoir rebelle, ba maman balinga ko bongisa boye na sukola nzoto boye na sala ngo boye boye banda tango na la tsango loko mo boye tina pour ça nini ezala malamu ezala popeto ezala bien. Pour tango papa ko ya boye mbala moko kimia ezala côté wana en tout cas il faut penser ezala bien. Mais bino ba papa boyebi te ke devoir na bino ya kosala pe ke ba na bisi bino ke ba papa na biso ba mama bazako bota mona ba papa azo bota ba mama bana set bana po ba papa bazaka na makasi bo pilikili ba bokundu ba nzoto ezala penza kosala. Mais siko ndingi ni bino boza ba jeune Gaston tina ke 40 ans ozoko kasu musala te ozoko keloko moko te ata yo moko ndeko azoko senga ke telema to ke ndeko mona minganga olingi te mutu makasi likinga ye olingi te kotelema okende komona sikoyo alobi natu mama nitu nakende koluka na ngai moi Jacques moko libanda to moi Ezeki mo libanga bien kamunuko nga na kopesa conseil ya ndenge wana te to tuna na bato baza kotala biso baloba to bato bateyaka mama Alice Ndombele mama Motei pesa ba mama ya kukuron mbote na bango ba mama tango boteyaka boteyaka basi na kati église avant mabala boteyaka pe mibali ba mama boteyaka pe mibali bo expliquera bango pe devoir na bango bo ebisera bango que la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Ezaka ya mobilité. La chair à moi si pe ezaka pe faible. Mama Lando. Nabengo Malando nabengo 3 fois. Elle a dit que bon beta c'était na ba mibali ope bazako ne ko bala ba jeune na kati ya ba église ndenge bino ba mala nuzubu yo mama Motei ma passer l'église bote ya kape ba jeune mama ce qui yo za mama ko côté te bo pesa responsabilité na ba papa ba he ba côté ya ba jeune tango ba kenda ka ba responsabilité na ba musala nini oyo parce que mobile za na ba tante na ye moi c'est pas za na ba tante na ye mutra mutoza na part na ye il faut to za na égalité pour libale sa nini etambola malamu. Pour libérer l'état faisant la égalité côté au moins si apesi mobile peut assigner apesi au pesi bord apesi au peu bord et ça donna attaque tout courant tous na singa mon comme na singa mon ya rouge moi ça ceux qui peuvent ceux qui a vert ceux qui a bleu na ebi pe malamu te mais et ça la toujours mi balé et ça ceux qui na bossa na pe bango ba singa pe ndenge balobela on apesi mbote na mingi na mama nene kuna na nini na lion pesa ba mama lion mbote belé ba mama lion so bonko lata kitoko bokende ko mama nene na éclat boutique so bokende éclat boutique yango za kwa château rouge na kati ya lion bokolata kitoko ba bijou kitoko ba métrage kitoko maputa biloko nyoso solo bokota na kati ya éclat boutique kuna na lion epa ya mama nene mama pasteur osana na 40 ans na kambwese baby bon temps comme na 50 ans bon moni pona nini bon mona ka ba mama mususu okao azolinga o lisutu bonga moi si ba mona ki wapi na terrain koto ba mona ki na mutu tango mususu fote so kuta peso te pa ba papa po ba papa mingi balingi te koyoka soki mwasi abandi ko réclamer bilei na ye ba papa koma kaka yo za mobulu surtout ceux qui ye mutazaje goka ona ote omemi ngambo okoma kaka yo za mobulu ce que yo bandaki yango avant ce que yo boy na boy yango na te ya ko za mobulu te ezake ezanzoto ezalaka ndenge wana mwasi akoma ka nerveuse mobala akoma ka nerveux lelo eza sans tabou bolimbisa bino bato botala eza sans tabou et puis toso masolo ya mabala kaka bino bato bobenga bobake mama Elia nitu mo folongola ka tabou parce que obeta ka masolo ya mabala il faut ko expliquer mama nitu la kisi biso makambo ko lamba mingi na kati ya cuisine ya solo tango yebisa ka biso lié sacré okenda kana likolo tango so ba makenda ka pe me boye ba piki ndenge pe to okende nango bana pe baza kotala biso yango pourquoi to kotaka nango ba terme moko fabriqué po bana ba timba te mingi bana kotopo ba timba te ba vraiment ba terme malamu te papa bosala ke fort yona ba ke libale bonga na dialogue il faut ko vanda kotuna na yo pe papa tuna ka pe mama yo ndenge nini est-ce que tango lia kotondaka mama pa yeso tango na lia na tondaka ba papa ngana mama na za ko fungolela bino po basi musupe na kati ndako libala ba ko ka koloba te azo ka te zukufeleka na motema akomika kana makamungu zukufeleka na motema pona kokende musika kotala papa oya 40 ans eloko ni asali akei ko sombela mama appareil boko ko imaginer mutu aza ko réclamer ke oza ko lesa nga bien te naza ko lia malamu te oza ko telema malamu te ezo ko sala malamu te
tokende komona munganga sala nini apesa traitement ozongela bomoto na yo ozonga nini ntango uto bandaka parce que eza nzoto bato mingi bamelaka cigarette ntango mosusu komeli cigarette eke nzoto na yo eza mpenza na puissance makasi te ebomaka mpe nzoto bamosusu mpe masanga soki omela mpe masanga mingi ebomaka mpe nzoto eza normal nzoto ebelaka eza nango normal nzoto ebelaka mais soki nzoto ebeli kende koluka munganga eza spécialiste ya kopesa o traitement par rapport ya maladie oyo oza nango botala papa oyo atelemi eke kosomba appareil ayeli mama appareil ke kamata appareil yango oyo osala nini osalelaka est-ce que eza normal na bino baeboza kotala ngai eza vraiment normal mobali ya libala okama tokende koya na appareil opesa mama appareil moninga aza koyebi soki tokende komona munganga mpona munganga traité ya moni te munganga te aki kosomba appareil ayeli yango mama apesi mama ke kamata appareil yango oyo yo moko omisalelaka nango est-ce que eza normal botala ndenge nini ba difficulté za na kati ya mabala botala ndenge mabala mosoza kokufa kaka na ndenge kaka donc nakoloba te ya buzoba kaka botala eloko nini bomona mwasi mosusu ake kobota mwana me elongela ndi ya Pierre bakomota elongi ya mwana na famille mosusu na mwana elongi boye te nzoka mama yebike mwana oyo awuti awa te awuti na libota mosusu elongi kokani na Pierre Pierre asalaka nini Pierre ayaka kaka na ndako elongi kokani na Pierre ayaka kaka na ndako mpona nini parce que papa yo oena appareil obina mama ki appareil yango yo salela appareil mama tala lobite la chair est faible chair ezo senga appareil te chair ezo senga appareil yo te chair ezo ko senga naturel lokola mama moni chair senga naturel akia ko kweisama akweisami naza ko bana bino vérité bi mama nitu oyebi ngai te ngala yebi pona tala ko atana betoli solo nango beti yango muta ko yeba pe azate meza pona ko fungola ba papa mayele pona bato yo baza ko tala ba yeba ke biso yo senengo toza botoza bato ndenge papa yo kakanzala ndenge mama ayoka kanzala mutu nyoso to ayoka kaposa ya kolia ndenge papa yoka posa ya kolia lia malamu ndenge pe mama yoka posa kolia alia malamu mais papa bango basala ngo le contraire ba komisa ngo ke non mama fa kipe yo malamu mama fa lesa yo malamu so mama lesa malamu te oki koluka kolia kote mususu oki koluka kolia libanda te vous êtes dans les faux eza bongo te yango baki kobota mwana bimelo ya Pierre. Vous êtes dans le faux et na libala il faut dialogue. Il faut qu'on vanda ko dialoguer, il faut qu'on solo là. Makamona faut qu'on tourne ka papa. Il faut qu'on tourne ka mama est-ce qu'on tondi? Est-ce qu'on lie malamu? Mama ebisa que papa na lie malamu, to na lie malamu te bongisa. On vit qu'une seule fois vigno so kaka yango wana. Tant boza ko vanda na vie na bino kati ndako libala. Il faut bo vanda yango malamu, il faut bo savourer yango, il faut bo vivre yango bien. Il faut ko vivre yango bien, il faut ko savourer yango. Il faut ko tika moninga na bongo te ba papa bolongola na mutu, bolongola na mitu ba papa ke moi si kaka ndaza na devoir ya ke papa olia malamu o sepela ola la pungyo banda ko beta ngozi o banda ko beta te bongo te mama pa na posa abanda pe ko ronfler ningo za ko ronfler wana yango faut ko sola faut ko tuna na c'est important les deux éducation so nezalaka te na ba ke mission o ya pour le mariage et ça pour na baby sate mezande pour na ko bongisa soki côté moko bo essayer beba ki couple moko bo essayer beba ki bo meka ko souder bo meka ko sani ni bo bongisa bo vanda bo bongisa dialogue o ka ke bongisa ka makambu ko solola oyo ka ke bongisa ka kosolola oka dialogue ko bongisa makambo beleza ya kobeba dialogue ko bongisa yango papa tango mona ka mama bomaka nzoto po ilia malamu yo pe de ton côté boma penzoto papa boma nzoto mama lia malamu soki mama lia tondi papa moi pour lambelo mbisi ya mai ya frère Baroleso le lombisi ya mai lobi baleso jigo d'agneau lobi baleso cavar lobi baleso saumon papa eza na devoir na yo pe ya mama sala malamu na kati ndako mama ya malamu akoma loposo na sembe akoma gentil botika mabala oyo oza na kati ndako libala baboti bana bilongi na ote mwana bimie longi ya Pierre na ebisi bino mwana bimie longi ya Pierre moi c'est libala kei ko zo mwana
libande pa ya Pierre epotaza mwasi na kati ya ndako ya libala pona nini parce que olingi kopesa oyo yaza kosenga yo te appareil ekopesa bana te papa ekopesa bana te bana bauta pepa na yo te papa sikoyo mwana bimia elongi ya Pierre abimia elongi na yo te abimia elongi ya Pierre pona nini yo makasi nzoto sasa nini eza te minganga bazali bokende ko se faire traiter bakisi ya bokoko pe ezalaka bakisi ya bokoko ezali omekikisi ya bokoko omekikisi ya mundele posa ni ozongela kimobalite na ondenge oyo nzambe akela yo donc makambo na zaki na mpona osana bino lelo yango wana émission na biso tobeza préparons-nous pour le mariage ndenge baza kosala nga ba reproche babi mama nito ko préparer wana ezaka ko la sabato ndenge balamba kambika te lakisaka bato na lieu sacré ndenge nini lieu sacré elekelaka parce que base ya libala ezala no lieu sacré lieu moto akokine kolia mbika akoki kolia mfumbwa aleta 3 pièces aleta bimpiato mais soki na lieu sacré aza kolia malamu te kozala handicap mobo quelque part soki papa aza kolia malamu te na lieu sacré etindaka papa asa nini akende koluka na lieu public atiki lieu sacré ake koluka lieu public oh soki na lieu sacré makambo eleka malamu ake na lieu public te akotika la na lieu sacré mais il faut pas koyeba que lieu sacré wana ezaka pona papa te yo mama pe na lieu sacré il faut za la malamu po akene na public te mama pe na lieu sacré faut za la malamu po mama pe akene po papa nengo kendaka na public mama pe un jour akene na public moi so bisinga mama moi na bimelongi ya Pierre abimelongi ya Pierre pona nini papa moi na bimelongi ya Pierre mama ni tu beta lisolo nango yebi na yo ngai te na bete le vérité pour aider mibali mingi o baza na négligence wana na kati ya lieu sacré comment na rake moi c'est kaka na ba devoir wana te zaka moi cité ezala mobali pe oza na ba devoir wana ndenge oza na posa ndenge mama za nango eza nzoto eza ndenge moko moi c'est to mobali bakoma nerveuse ceux qui baza bien desservi te ceux bozo servi baza mal ceux baza bien servi te ba rozala nesengo te. En tout cas, pour na lelo, to suki na ngwana kaka. To bongisa biso nyoso to na kati mabala. Et si quand ce problème ezali, moi papa vanda na maman, solisa mo sina yo, samedi bobo vandi, ozuma koloche likolo ya mama boye, otandi makolo likolo ya mama. Moi sinanga na tendresse nyoso to na kime yebisanga nanu, yo mona ndenge nini, ezala ka ndenge nini. Moi c'est pas de son côté, mobile nanga, yo mona ndenge nini. Yango nde émission préparons-nous pour le mariage yango lelo to soleli makambo ya motuya ezalaka ndenge ni na tendresse nyonso tu na humilité nyonso tu na gentillesse nyonso kosola ngo tango wana kanda te sola ngo tango za na kimeta tango za na esengo sola na moninga na tango wana osima ko lochili kola moninga boza ko sola masola bolimo ndenge wana oza ko fina moninga bouton tango za ko loba oza ko fina moninga bouton afini mo bouton boza ko sola l'amour ce n'est pas la guerre on ne vit qu'une seule fois tango to kolunga na moyo et pas to kende ba to komi bandeko eza ko za lisusu te suka za ki important nzamba sala ngopani. Voilà, c'est la guerre. Bible, ne vous privez point l'un l'autre. Pour un verset biblique, on va écrire, on va bien maman lissindombe. Après ça, un verset biblique, wana. Bah, le but, on se priver. Papa kobo et la maman, te maman kobo et la papa, te Bible mutelobi. Bible mutelobi. Bon, se priver. Bah, biso ko bali, nzoto ya mwasi, et komi à mobali, nzoto ya mobali, et komi à mwasi. Et ça, c'est ça, et là, comme on comprend, lelo, to si on a quand même Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu baraki. Tata nzambe karusaku muna kubasadilanga kubamelelanga maya malili nzamba ndibeshe neli bana betu bonsi bye bye.